Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso. Voilà. Salut, bonjour. Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien, la grande famille. Bonne année. Meilleur vœu. Les lots, tout ça déjà les 6, les 7, je crois. Tout ça les 7, dimanche, c'est qui les 5. Hier, c'était les 6. Aujourd'hui, les 7. Le 7 janvier 2025, Ngoluka Kanzambi, Namawana yo papa. Bande konga na yeba nanga na za spécialité kokota nanga na 2025 ezaka mawana po ba ope batika biso na 2024 biso toleki bango na eloko moko te au moins pe peut-être ba situation pe o biso tozo traverser et l'équipe ya ba ope batika biso le 24 na 2024 mais Nzambe a permettre biso tokoti na 2025 bandeko ezalaka te eloko wana yako olamuki kana tongo komika kokumisa Nzambe na yo peut-être obelaki maladie moko boye il fallait bakundo na 2024 mais mutu moko abeli kaka mutu papa akati mutema pe bakundio na 2024 yo peut-être ozaki na maladie o ezaki plus même ata mutu o mutu akufelaki mais yo ozali na maladie moko ezaki penza eleki ata na mutu ka pasi oyo mais Nzambe akotiso na 2025 yango moko tango balobaka keno bopesa Nzambe merci mutu alobaka penda avandi kimia azangi kopesa Nzambe merci na mona kondira za mutu normal te bande ko atako tambola na yo kaka kotambola bo eza sija kopesa Nzambe merci atako zwaka eloko akolia otie na munoko eza sija kopesa Nzambe merci po yebi combien o baluki biloko akolia bazuite atako vanda na yo boyo seki eza sija kokumisa Nzambe parce que oyebi combien bazana bopito te ba olukata peut-être que no bazali banda bavanda ta lokola yo bakumisa Nzambe wana bandeko il y a toujours de quoi dire merci à notre Dieu malgré tanga mama bébé so monanga na ye na senanga ba analyse bandeko tout est vanité nyonso ekoleka mais la parole de Dieu kotika la seko na seko moko bomonanga tata on a sala ba analyse nanga na ye na sali émission na zala peut-être na mutema pe sala nga passe ya komona makambo elekaka sur les réseaux sociaux la méchanceté ya batu injustice ya batu ba insulte ya batu koko c'est la batu ba makambu koina jalousie keto tous ces histoires là nga na monaka ezaka ke non ozangi ka eloko akosala tobo ite réseaux sociaux ezana ba stratégie ebele ya lukambongo mais nyonso epesa mela yo te ke non eza stratégie ya lukambongo non obuka ka lisumu sans pour autant le savoir. Voilà, Tokumisi Nzambe, on est là, 2025. Eza biso Nzambe déjà à côté si biso en 2025. Soki alinga kite, tonye peto kota te. Alors le quoi à côté biso en 2025 ango. Alors 2025 na maboko, eza biso. Alors, la grande famille, je crois, bon, mon titre, bon, mon photo, miniature, meilleur vena Binonyonso, meilleur vena Poutine, meilleur vena Belvi Candila Patrona, meilleur vena Ersid Pechanga Blackline, meilleur vena Dinana, meilleur vena na famille d'Ibota, les Péchalov, les Dinachou, et voilà la Chine, meilleur V. Naba de Konyonso Balinga, maman BBC, merci. Naba o babinganga na privé, maman BBC, au monité, maman BBC au canal. Merci na considération na bino. Merci vraiment, ça me va droit au cœur. Mais là, on a na bino bochanga pika na prière et ça bien. Et ça vraiment bien ma casse. Alors, tolza wana, maman bébé ça zakanaye famille bota. Wana penda kutu na banga rakutu te, je le dis tout haut. Dans sa pesa famille bota, okebi TP certifié Bongo te Poutine. Certifié biso ka sebe batu pe ba yeba ke non, ba maman bébé se ba koma la bango ba koma. Yes, oui.
Bongo te, Poutine 2025, certifié Bissot. Voilà, là c'était juste pour amuser la galerie. On est ensemble quoi. La grande famille. Bokota to solo là. Bokota to solo là. Parce que makambo ezanga ate. Lorsque place Batoubaza, makambo ezanga ate. Tokubanda akoya, tobandaka akoya. Je crois bomoni titre nanga, bomoni pe photo ya miniature nanga. Bomoni wana ba artiste na biso. Tomoni Papi Kader. Papi Kader c'est mon combat. Na lingara Papi Kader. Tango bimaka, tango ça sortie médiatique, tu sens que non, il y a un homme ici. Il y a un homme qui vient s'imposer. Il y a un homme qui a la vérité. Il a parti prité. Mais il y a des gens qui comprendre. Vérité, ça oyo. Bolongwana ignorance, bolongwana lokuta. Moi j'aime na linga bato bongo. Ezate ke no makamba lokuto ebi eza bongo te mezo ngo pakulango ka mafuta. Nga bato bongo pembe na ngate. L'hypocrisie. Yonga linga Papi Kader. Yakoloba ke non lorsque bimaka ta ko loba na e na lobite ke non asa parfait, il a ses défauts. Mais lorsque bimaka pona kwa ko loba na makambo ya barte ya ba comédien te alobaka o eza ya solo azongisa ka batu na nzela. Papi Kader c'est mon combat quoi. La grande famille je crois liso na memeli bino Papi Kader alobi ke non akolobaka esusu makambo asila ukate. Alors avant de kota na lisolo yango promotion ezanga ate quoi. Toti kota la 5e épisode na biso il y a la boniche. Franchement eloko na ningina loba na ningina senga famille libota. Bomoni eloko balobi peut-être technique ezanga ka RRT. Il arrive parfois à tanga maman bébé au moins la côte sa émission mususu boye qui makelele et zalaka erreur au moins celui qui côté makelele na zalaka na kimia te façon na kozwa ba appel il faut ka okende kolongola na vidéo yango makelele wana mais façon pe bobengela ka pona koloba vous oubliez que non erreur eza humain boyaka na condamnation maman bébé c'est makelele mutu mususu benganga maman bébé c'est émission na toyo kelo comment côté il faut bandelango parce que toyo kondo lobi makabo bien mais toyo kite il faut zongela ande ko biso ba mususu ba maman bébé c'est lorsque toyo ka sala to sala ba sortie médiatique on vient to utiliser ka mutu et ça facilité mais je vous comprends ya koloba que non bozelaka oh maman bébé ça koloba. Mais ce qui erreur moko esalemi na vidéo oh maman BBC à côté ici benga maman BBC na moni ndro sali erreur moko boye na vidéo côté ici eza na makelele essaie un peu de revoir au sa ndeni boye ba pe que non ce qui vidéo c'est côté ya plus moyen ya ko sa nini ya ko bongisango ya ko bongisa ezaka que non o efasango elongwa moko na YouTube manière pe ezala bien on est juste ka conseil na PC. Tomoni, je crois na Belleville, na Belleville, je crois c'est pas 4e. Quand na épisode de premier épisode na 4e épisode, erreur moko salemaki, il y a peut-être il y a ba tableau. Na ebité so ba tumususu ba monaki. Tozu ba appel biso mususu ba maman BBC. Bandeko, bozala kana souplicité ya esprit ya ko comprendre que non et loko salemi wana ezaka ka erreur. Pourtant yo ko benga ko loba yo po sala ka erreur et loko musu bozo ngo kaka easy ba français ba lubaka ba anglais plutôt bo take it easy que erreur et salemi mutunyo so sala ka erreur ce qui bomoni peut-être na tableau yo ba sali ndenge nini tango ba présenter ki nani Nikita omoni boyete erreur moko salemi bozo kaka jemba la moko ya ko loba ke non erreur et salemi eza technique et comme la bino ngambo te bo memi yango ondige bo ngi bo pardon maman erreur ce qui beaucoup tani sous ne le kwa bongo ce qui bolongi bo informer net atanga maman bébé c'est na kotisi eloko moko boye boyoki ke non makele les ebele boye baka ke non maman bébé ça koki ko tchela biso et émission eza na makele l'été. C'est-à-dire, eza na erreur. Peut-être erreur ango ya moni ango te. Maman BBC, mère, tana no mission koti seza makelele. Si ça ja ko longola parce que makelele bimi et leki. Na ok na longol. Émission tieli biso wana, eza makelele mingi. Tozo kata eloko te. Nzambe na bon moy. Non. Nous là, les Congolais, c'est un problème, franchement. Parfois, au moins, lorsque nous sommes un monopole à Koloba, nous sommes dans la grande famille. Nous sommes dans le caractère.
comportement et voilà. Lorsque tu as déjà famille, ceux qui m'abaissent, ça tu vas conseiller. Dans le lobby en général, parce que tu as tout appel, tu as message et voilà. Au moins erreur et ça les façon mon toi on a privé, on dirait condamnation on dirait ce qui y a ça la RRT, ça fait mal. Mais chose que nous ba biso ba mususu ba maman BBC, nzamba sala biso grâce wana ya ko comprendre ko ko mal ko gérer mutu. Ya ko gérer mutu. La majorité ba to belé au moins ba benga maman BBC au moins ni ba kena nga peso, on dit ba kena nga ngende nini. Mais le quoi nzamba pesa biso moi sagesse wana na o gérer au moins na yemo peka na réponse na o pesa ye, azonga peka yemo ko malemba sila mia bia maman BBC na comprendre. Yango bomona na loba keno tango na tchaka numéro na nga na za besoin ba rapport na bino na za besoin ba ya ba nani na bino po musala ekende bien. Mais manière pe ya ko benga mutu, manière pe ya ko nini mutu, ya ko reprocher mutu et ça la bien. Yango bomona ba to ebele nga na benga kana nga ya wana te azala ka impoli mais yo loba keno o benga ki à répondre yo mabe. Il faut aussi savoir manière nini o yo bengela ki. Tout ça compte. Tout ça compte la grande famille. Tout ça compte. Okobenga peut-être maman BBC, mais ngai je ne pense pas que non mutu moko okelo ba que non na benga ki maman BBC à répondre nga instrument. Je peux pas faire ça. Parce que ngai naza mutu moko o nzamba salelanga grâce ya koyeba ya ko comprendre mutu. Ce que moni peut-être maman BBC a silke nango mabe. Le ba que non maman BBC pensa ko azuna nous parole de dia tiango na mupanzi. Mais et là, on est à la bien parce que lorsque vous avez une insolence, vous avez un diable porte. Il y a un moment où vous avez une insolence, mais vous essayez de gérer. Vous essayez de gérer à quitter la température et quitter. Et puis, solo est bien. Je crois que vous avez na habité sur mutu mo lo bakeno maman BBC za ka insolente ou encore attaque non de maman BBC déjà nganza makelanga na voix na nga na voix na nga moko boya autorité makasi mais soko solo na maman BBC na privé au monde et non maman BBC batu musu babanga nga ka partir kaka maman BBC za autorité na voix na ya wana ça déjà o nzambe asanini acha na kati na nga mais ce que yé vers maman BBC to sola maman BBC peut-être oh banayi ko kanisi la pour la maman BBC yo mo aussi ba mutu pe aussi la makitoko. Alors eza conseil eza ya koloba ke non to yambaka ba appel ba message musala to sala bande koneti nga maman BBC na respecta kabino. Lorsque nazo ba na respecta kabino, c'est-à-dire que non lorsque na yaka na be mission na nga na yaka pona na blesser binoté na batela ka mitema batu ndelo kwa liboso nga na zara nango envers bino. Lorsque je viens dans ça l'émission nanga, il faut na battre la mité manabino. Il faut pas na yango mona ka moko lekela ngo zo mona ke non chaîne moko boya azana en ligne. A ça l'émission. Mais la façon dont azo traiter ba abonné na ye mais non. Boza batu moko boza cher po nanga parce que 100 bino ngai na kozata 10 francs au na YouTube. Alors je dois vous respecter et puis ezala et ça la faiblesse était à Koloba que non, maman bébé ça peut sibiso respect non. Respect et ça la gelo ko moko boye ou encore na okoloba que non. Respect tant on a zoya na respect na on peut sabino respect. Et ça bien pe ezala en retour bino pe pe mais nzambe pe sanga famille moko tant on a bien bino la grande famille parce que boza donc boza fin. Boza vraiment fin, boza extraordinaire famille libota. Donc batunyo so ba consultera maman bébé c'est batunyo so na sola na bango vraiment non. Jusque là natika pe kozwate ke non maman bo kaka o na zwaka wana ya ba sila ou kana o ya ba kwiti wana benga kangai. J'ai essayé par tous les moyens na maîtriser ye akita na température na ya ki nangwana ya mabe mais na mona ki déjà mutu oyo eza société ezaki diable na tiki a s'enflammer kaka ninga s'enflammer kana ti na bi mutu oyo ayi ko terroriser nga na kananga na tikete nde omona na yaka pe na pelisa life na nga moko na pe ko kebisa ye ayaki nde ko meka tangu pe na sala ngo ndenge abenga akomela nga pe abenga nga bala moko ake ko bloquer nga yaka nisa ke non ayi ko terroriser nga na osa esu na olo nga na yaka na nga ka na vérité la grande famille na loba na nga maman BBC na yaka na nga ka na vérité o na omona injustice na yeko yebisa bino bandeko wana eza injustice bota neti likambo na memela kibino na tongo ya linda
ya balobi ke non oh bakomi kolela lela ke non musala eleki kuna na nani na Bellevue télévision na SP bazaki bongo te na saki analyse na faire comprendre batu na bi non et ça ki mutema mabe ya batu bota la réalité boy papa makambo olinda likana ki nango tututu nyonso neza nini ba olinga ba distraire batu ba olinga ba déstabiliser susuka linda yangani. Comment est-ce que mutu o alingi musala na ye au boya lisusu batan au wanda ko complain batan na ye mutu kutu aza na musala boye aza musala na ye faut travailler au moins 5 heures du temps. Après 5 heures du temps il faut kanga azonga au moins ceux qui peuvent proposer que noto ba ki solo 2 heures du temps et que ça la payer mutu pa ko boya tel bi 2 heures du temps na osana nga mbongo ekota ta normal mais lorsque bozo lo bakeno ba komi ko lo bakeno ba lembi pona boye musala eleki mais non wana eza méchanceté eza mutema mabe bopesa mwana bato mwana asala musala na ye na kimia bozalaki na ye bokokaki te mais de l'autre côté bomona déjà ta keno bokoloba keno ba travailler dire mais musala ezomonana nde babiloko nga na yaka kotelema ba anti-valeur na yaka ko ramener bato bo réfléchir bo elaka bato buzo ba tout tenter. Peuple congolais toza na besoin ko s'intégrer. Peuple congolais toza na besoin ko ya ko sala ba recherche ya babiloko mususu toyeba. Toza plus basé na ba buzo ba trop. Ola mukaka ko ya ko loba keno mutu akomi kolela kuna keno musale leki. Est-ce que ça a des sens? Ça a des sens. C'est grave. Non, le baki na obando ya tata peut-être atana ba histoire aba tout le tilelo. Lelo na vu vraiment ndeko moko boye. Ka ndenge landaka mama BBC landaka mama BBC abengi nga lobi aluka kinga depuis hier. Mama BBC j'ai à te parler nga bité RC leki nazo kende déjà na ba air à prier. Benga nga lobi. Ya abenga nga lelo to solo la plus d'une heure. Donc aza abonné aza pe famille Libota si je ne me trompe oui, je crois aza famille Libota oui. A expliquer nga parce que kala na bana ekoloba keno ata to banda ko sunga lobaka bino famille Libota vous êtes plus kaka keno balobela ka Bellevue ba biloko mususu non mais nzamba osunga ka biso na omemena bino histoire ya ndeko moko boye abenga kinga poto sungana ba histoire mona ba makambo ebele ezoleka malgré que non Bellevue na ba film na ya azopesa biso ba leçon mais makambo ezaka ke ebele to sungana bomo na tande na ye awa introduction na nga na bandi ndenge nini na lobika po na likamuka oyo ya keno erreur moko esalemaki na film na kobanda na premier épisode à 4e épisode eza na tableau moko boye se répétaki basaki on dirait ba renversaki et voilà ou encore ba répétaki yango nazui ba appel et voilà à travers yango nazui pe mbala moko na se rappeler na congolais ndenge se comportaka na makambo mususu. Erreur et salemi, oui, take it easy. Kuboma mutu te pona erreur. Kocha mutu na mutala ka te pona erreur. Pour toi aussi, au sala ka erreur. Place wana, Bellevue boy, non, erreur, technique ezanga ka te, erreur ezanga te. Bref, nakandi parenthèse wana eza juste ka ke noto zo ba panzi sango er moko pe ndeko ki ovanda bolbi yo tu es plus pe na kokondana ka baninga na ba erreur te yo pour ça la ka erreur mundela lobi l'erreur est humaine c'est-à-dire que non lorsque balobi l'erreur est humaine c'est-à-dire soko kuta na muto asali erreur comprendre que non eza erreur na tu ko expliquer bino na tchaka émission moko boye eza na makelele mais na loba makambo bien ngamo na regrettaka na yebaka te ke non na kangaka son ya makelele wana te mais na zoka muntu moko ya bengaka nga mama BBC émission wana toki eloko te bandelango oh my god je pense pas soki na répondra kai na vandaka kimia na kepeka kana émission na tali ngamo na moni ke non na saki erreur na kangaki santé na seni ni na longoli. Et ça, la maman mususu pa benga kinga maman BBC essaie un peu de revoir la vidéo que tu viens de mettre là il y a 10 minutes, 15 minutes et ça na makele les belé. Je sais pas qu'est-ce que tu pourras faire pour na makele les wana. Abenga na respect nyonso, atina nga kutu na audio je crois si je ne me trompe pas. Et puis ça nga na courage ya ko ba keno na kende na edongola ka vidéo. Mais mutu mususu. Longola. Celui ko bandela. Bandeko. Donc, bandela, c'est comme si au foot, rappelle maman BBC pour ça.
Alors, ceux qui n'ont blessé mutu moko bo limbisa, toza ba panzisango, toza ba tutozo loba, tozo sala analyse, moko to sunga na rapé na ba caractère. Ya on a loba ke non so bo moninga na lobi pe eloko mabe bo benga mabe bese place no loba ki mabe mba moko na ko se reprocher ko se répéter kate. Et pareil avec vous, lorsque vous venez vers maman BBC, la façon dont bozo ya na likambu. Ce que c'est si maman BBC au moins peut-être na ko répondre te na vanda ka kimia. Mais je te comprends. Na comprendre yo déjà pe na vanda ka kimia. Alors tout ça ça compte la grande famille. Yango bona ka ngai na lingaka lorsque bozo les kaka na ba chaîne bo les kaka na ba émission bo lingaka bo gagner te loko moko po na vie na bino et non pas bokota kaka na buzoba bokotisa ka buzoba na mitu non. Alors je sais pas ce que bokoloba ke non maman bébé salobi ma bete toza famille tozo sunga na biso nyonso tozo tala ba film à belle vie oyo ezo mema biso donc ba film à belle vie na bato ba sambela kati à partir de ba film à belle vie o lingo oye ba nzambe en profondeur. À partir de la film à belle vie, au fungwa ma pena ba makamususu. À partir de la film à belle vie, donc au monde aka que non. On dirait lumière moko boye côté lio. Yango mona ngai na kota kana bikota kota te quelle chaîne boye na yo ki kaka bino kuna e matake kutake na ko sala nini on a 2 minutes. Et j'ai vite compris que non, batou oh bazara plus na ba insolence wana, ce sont les gens oh bakota kana ba chaîne oh balubaka buzoba et bon vous encaissez ba buzoba wana. Je crois oh na lobby peut-être ya koloba que non, l'erreur est humaine so moni mutu moko na erreur. Ko lingate ko memeka likolo. Au moins peut-être ka on nga na lobby okokuta na pena mutu asali erreur moko boye. Et peso kanda mais ma bébé ça loba ki que non erreur eza humaine. Na kendene likolo te, na cheleka na sena comprendre. Nasungi pe mutu moko te, nasungi bato mibale misato. Voilà. Alors, si on a bêtisi moko mibale misato vraiment libaku bolimbisanga, ngai na lobaka eloko oyo et tout inga il faut na lobango, peut-être nasungi bato mibale misato pe. Alors, c'est au moins ça tous les cas. La grande famille, je crois bomoni titre le lot total film na biso 5e épisode. Na 5e épisode na biso wana tomoni Linda bato ya ba salon bande on a yebisa ki bino nini dès le départ à filmer oyo tant to komaki na tableau ya prise kanande ko na biso mususu na salon na yebisa ki bino ke no bato ya salon ba basi o ba travailler na salon bandeko bato te yo ko yebisa bango et puis bazalaka gentil awa na ki gentillesse na tango bazoloba na c'est comme si ba injecter yo fungwama o bandaka koloba o bandaka koloba. Et puis tant yo siko bimi otike nde bango matière mutu nyonso akoya wana sala suki to yambaki kutu mutu moko lelo boy tala boy fi moko boy tala boy de bouche à l'oreille nde bon makambo kindaka eza pe conseil na bandeko tanto ke na ba salon to kangaka munoko siko awanga nazo mituna parce que ngama yele suki ngai Linda a joué na Genini. Linda a joué na Genini juste kaka po yoki li solo. Ba yebisi ke non moi si ango azana nani azana na mbongo o mutu boye soki ayeli nini akozwa 50 000 et tout apesi position nyonso. Bandeko. Siko botala. Ta on a yebisa bino ke non moko na Belle Vie télévision. Oyo tala ka Belle Vie télévision te na mona njo aza vraiment liwa ndambu pona ye. Bande ko neti nga mama BBC na linga kata ko kene na ba salon ya ba congolaise te. Une fois ce que kotika na salon ba congolaise bande ko okobima na salon ba congolaise na ba matière ya batu. Et puis tant yo zo bima ozu ba matière ya batu, yeba pe ya yo pe ba etikali wana. Dis-moi. Merci Poutine. Bomoni eloko wana banani moi pour moi na baki total nanu parce que ba sauva kapé, ba occupé ko sauver ngo pe ya ndenge nini. Est-ce que Priska tangu kaka David Linda koti mbala moko papa mbala moko apesi position parce que na suka nango tangu Linda kei muninga na lobaki kaka mbala moko bandika ko loba makambo abatu siko atozo tala siko film to ebi ke non Linda to abenga kepe Lili est-ce que nga bo sunga nga na ba commentaire parce que nga na suki nanga anga Poutine penza suki singa bo sunga nga siko ye Linda akekuna epa Davina na bulu nini botana nkokota neka kaya kati ya lupango ninga dendisa ki mutu est-ce que ye pende Lili yango toke pa itozonga
nga nazotuna kaka nga nazotuna kaka poko toyo Davina lobaki mama na ye kombo na ye Hélène mama Marie Hélène pe ye kuna pe kuna na Keni lili pe koto nde soki linda tozoyeba siko te tokende wapi na oyeba te awa eske pe Davina alingaki andima pe kaka linda ka ndenge akoti kaka ya ye moko amikoteli bongo tomituna bandeko bomona makambo oyo nalobaka ke soki oza abonné na Belle Vie télévision te oza na liwa ndambo ozoyeba te bokomelanga na ba commentaire est-ce que Davina il fallait ayamba linda kaka ndenge amikotelaki na kati ya ndako na ye eza déjà danger ayebi mutu oyo ya nini te yango wana dans la vie kolingaka te olakisa faiblesse no na mutu nyonso mutu mosusu ya kosakana na faiblesse na yo attendons voir idée ya Poutine eza nini na kati ya film oyo Davina elle est partie mbala moko tanga moni lili a perdre nyonso bomoni diable ndenge azalaka faiblesse na yo bandeko boninga kolakisa ngo na mutu nyonso tuté faiblesse na yo ndeko eza déjà leçon onga na tirer. Est-ce que siko salon esungi eto esungi ete tozanga na bino na yebi na ngate bobenga nga na fonu te bokomela nga na fonu te nga na lingi débat oyo bokende tokende ngo na commentaire boki kokomela nga na commentaire na boy na nga privé bokomela o bolingi bokomela nga na privé boki kokomango na ba commentaire biso nyo surtout ça la débat na ba commentaire. Est-ce que Davina fala yamba linda ndenge ayambi wana bandeko diable hasard riser okoyeba nani te ozo pesa ozo kabela ye lisolo a vie na yo okoyeba te sko nini yango peut-être ekozanga pe peut-être que non linda wana ka ndenge bazaki na ba priska na ndenge ozomona tokende nango boye ndenge aza boye yo pe okokani ne na bilongi parce que priska betaki bor moko boye alobi que non bokokani ne pe ka ba bilongi mais ye mwa mwindu muke soki keneki pe na copie ya koloba keno to lia bala talaka 50 millions keneka mi bimisela kuna soki lili je sais pas et komi kaka ba idée to komi ko kanisa parce que façon pe Davina ya mbeli linda aoki ko yamba linda bogote il fallait peut-être azo appel linda ngonenge ya côté la kena ndako na matala mutuka to kene yo zo vanda wapi to kei mbala moko akoti ya koloba keno mama akufa mais mama sœur Hélène azali kunati Poutine yo tozawa. Mais pour n'anga na yebi que non linda missionnaire botala ada petango kotaki tango ba présenter linda ada tali na nazaki na se atali on dirait longiana toza awa tokomona soki pe ada le kana pe na pas linda to yebite po ne bandeli na soki botali na elongi nene ya bande ko tala linda pas zotala après il faut se ressaisir je peux tenir linda ayambie je sais pas pour linda za mulekelai linda ndenge za mulekelai amutute wana ndenge sawana c'est-à-dire que no Davina kotisi penza na ebite soki akotisi démon en personne na kati ndako na ye to landa bandi. Vous cherchez? Ah, tu m'as oublié. Je vois pas. Tu es sûre? Vous êtes qui? C'est moi. Toi qui? Davina, je suis Lily, ta sœur. Tu te souviens plus de moi?
Merci. Je sais chez toi, c'est tout je sais que je vais te montrer des trucs, celle que je suis devenue, je te jure que tu seras à l'aise. Et non, quand tu prends la voiture, j'ai tellement hâte. Quoi? Tu as été où, c'est pas? Calme-toi, s'il te plaît. Elle a été très malade. Tu parles de quelle mère? Ma mère? Notre mère, oui. Elle est morte Notre mère? avec cette douleur. Nous t'avons tellement cherché. Notre mère est décédée, elle n'est plus de ce monde. Davina, elle a été malade pendant très longtemps. Elle n'a pas arrêté de penser à toi. J'imagine, si elle était encore en vie, comment serait sa joie de te retrouver? Mais ne sois pas triste, l'essentiel, que je t'ai retrouvé, non? Ce n'est pas de ta faute. Maman. La grande famille. Bon, moni. Pour l'anga na moni que non. Davina a sali erreur. Davina, yemoko a côté si problème ne to mona ki pe na teaser a commis aveugle. Yemoko akumbana ki nango déjà mabe. Yemoko akumbana ki nango déjà mabe. Yango wana ezalaka bien bandeko to telemaka na ba prière. To yebaka pe volonté ya Nzambe ko sala bien. Et ko sala bien. Ah. Davina, voilà Ibandeko, Boété. Tolanda la grande famille. Toi comme une folle, j'étais là, je te cherchais, je me disais si ma soeur était là, on allait faire des achats, on allait manger au restaurant, on allait manger des sushis, on allait faire ça, je sais pas toi. Ok. Calme-toi. Non. Où est-ce que j'ai mis mon téléphone? J'ai mis mes téléphones, où est-ce que j'ai mis mes iPhones? J'allais pas voir. C'était quelque part ici, non? C'est qui? On fait comme ça. C'est comme ça. Oh. Tu vois venir comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah, Dieu. Quand on voit ce son. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Assieds-toi. Qu'est-ce qui se passe? Je sais bien que les gens pensent. Mais toi, c'est ma soeur. C'est ma soeur, bébé, c'est ma soeur, c'est Lily, bébé. Lily, Oui. je te présente mon amour. Ah, c'est ton C'est lui mon amoureux, mon amour, mon mari. C'est lui, Enchantée. c'est ma soeur. Mon sang. C'est moi, au fait. Chérie, tu te calmes, tu te calmes. C'est moi au mieux, au fait. Tu vois combien elle est jolie, elle est plus belle. Quand je t'ai vue, j'ai eu l'impression de la voir. Calme-toi. Tu nous ressembles tellement. Bien sûr qu'elle va pas mettre ses pieds. Attends, en viens effet. d'abord. Chérie, tu n'as pas fini avec la présentation. Tu es agité quand même. Calme-toi. Mais tu vas Je sais que tu es. Mokile se baby, hein. Mokile se baby. Ye moko à côté ici démon nandaku. Attendons voir. C'est comme si Ada abimana Linda. Kala. Botaka regard ya Linda na Ada. Attendons voir. Wadezaka makanisi nanga. Tango azoyebisa Davina ya koloba ke non zela na nous allons nous poser voilà. Et aye ko se rendre compte alobi ke non na panzana te na zananga ka kimia. Makabongo ezalaka bongo bandeko. Parce que Linda ndenge zana za mutu te. Akenda. Attendons voir suite. Wadeza juste penser na ngai. Na ebite Poutine abombeli biso nini liboso. Ba commentaire na bino ou encore banani na bino bokomelanga na ba commentaire. Pardon. Hey! Sikoyo, ngana kanisa ki no Bellevie aza na kati ya filme ote. Nzoka Bellevie, pardon. Bellevie aza mama leki
ya Nikita. Sikoyo Nikita oyo nzambe na ngai. Oyebi keno tableau ya Nikita na papa Elombe. Na mituni na bi Poutine. Tala Poutine nga memi papa na elikolo, papa Elombe. Leçon morale to moda ni. Leçon morale to moda Nikita zayi mwana papa Elombe. Poutine. Boyebi keno na otala tableau wana na sina tie maboko likolo na simbi bona bi tala mwana o Nikita. Siko na ke robi Poutine apesi père tableau weneni. Au sentir que non métier, le travail. Dans la musala bozana nini te akopona ngai awa nini so apesi papa ne rôle wana. Et vu que nos papa za mukolo ko landa pe na ba réalité yango bato misala ya bana ne wo mema bango. Laissons peketi. Na bana mike obozo asa disa ke no ba bonne ya bana mike bo moni makambu leçon bozo mayele to landa la grande famille Masulana ilita makalisho. Masulana ilita makalisho. Ndio masulana. Bon, nous dit Masulana. Oui, Masulana. Sérieux? Oui, je sais, tu ne vois pas. Regarde-moi. Tu es très sérieuse. Non, parce que je n'ai pas tout le temps. Les résistes, pas parce que Ah! Dans quelle chambre? Ta chambre. Pas dans la chambre. Bon, tu veux la chambre. Chambre à l'invité. Et la chambre, comme mon chambre. C'est la chambre, ça va. Tout à fait. Quel nom on a tu viens de prendre? Tout pour nous. D'abord, une temps. Vous les avez Non, vas-y. Je veux que je parte, et puis je viens te chercher. Exactement. Et puis je pars. Attends. Je crois que j'ai choisi ta chambre. Parce que là-bas, ça sera douce. C'est mieux. On dort pas. Allez, lève-toi. Tu me dis, non, regarde, je vais pas te manger. C'est bon. Allez, on y va. Nikita. Oyebi maman étoile te, Pika, Pika. Lobi na lobaki yango. Na lobaki ke non. Botala Nikita ninga azotala maman étoile lorsque azotinda ye. Alingela ki déjà bout. Sikoyo ye Nikita papa na eza papa Alain kuna, eza papa Serge kuna. Siko belle vie Kandi. Bino batona botala belle vie télévision te. Na oyo ke la bino mawa moko. Aneko bo partager ba émission maman BBC to kanga bangolo mususu to zwa bango ba koya na belle vie télévision. Ba ya komona makambu. Ya bala bonisho to yebi ke no to benga na biso bato musala ba bonne na biso kuna be Poutine na memi biso na la boniche. Poutine de l'écriture kamata bisou maman très forte 2025 et bandi qui toque. Boso landa bandiko. Siko maman étoile. Toye bate filme au lelo déjà 5e épisode de bandi boy. Soye to suka na 10. To supporter kaka Poutine ndenga mema biso na pas le choix. Mabende na ba voisin bato bazota la belle vie télévision te boza ya okufa bozo ebate. Maman étoile sort na ekozala ndenge nini. Nikita ozala mbanda na ye. Nazo cesse ko kanisa te ya koloba ke no ezande ni po papa elomba mitikiti. Amitiki déjà basi ba betela ke déjà ba bordi déjà na kati ya biloko. Amitiki. Bozo mona to koloba isusu nini. Bo partager bandeko, bo partager.
lelo comment na bandako comment on dirait concurrence moko ya koloba ke non nazala muto musala nazala na bonne nazala lelo na moni ndeko moko mwasi azoloba ke non muninga ni azoluka muto musala mais apesi âge alobi ke non azoluka musala azoluka bonne ya azala mama mukolo ya 40 ans à partir de 40 ans 45 ans et ayebi musala aza propre et voilà ah siko Poutine na biso a bombardé déjà que non ba jeune amike o baza ba dangerosité et bika bino wana batu bolukaka ba bonne kuna na ba Congo comme concurrence bato ya misala na Congo bandi kuna kenda Congo muto ya musala donc so ozala muto ya musala te bino bo Jamael le Poutine ye wana ye belle vie télévision ko fongola bino ba misu siko pena o raisonner tozo ba je crois na teaser c'est comme si pe Patricia pe okene kozala muto ya musala quelque part bozo ye ba non alors tozala ka wana na belle vie télévision tozala wana na belle vie télévision n'a pas le choix biso tina ti film ngo komi elenge mbutu ekoti mbutu ekoti ngana zotala ka ke non mama étoile ninga zalaka ayeba siko Nikita nde abima ki na mobali na ye yo Nikita tuna kite tuna mama étoile yo attendons voir parce que Nikita siko tolanda na la grande famille tolanda comme ça bozonga na ozongela bino oye pour contrôler biloko nyonso awa moi mabe na 21e siècle donc tu fandi wana oye o contrôler bato nyonso awa ndenge za nesa ngelo ko forcété biloko ekoma ngo et bon fautité ya likambo tunanga lisusu olatini na se. Ça, c'est une question lingo tunanga. Ok, na garde-robe bwani. Garde-robe bwani salioni. Oye makambo mwana, zelo luka mwana. O sali vie, na niveau vie oyo sali, na niveau âge oyo komi, oko chité boité. Yango mon naza besoin vraiment na zo mwana. Ndeti yo pena na niveau vie o sali. Na âge o zanango komi nango. Oko chité boité. O za chute. Ngana zambula moko na mama Santu Maria. Eza problème. Tonga mbula moko na Joseph. Eza problème te. Boni boy. Mais waka mkolo omwa mkiti na leki mobutu na âge mais na âge oyo komi nango okosa jamais na maturité na makambo oyo bimisa wana nango na biso kaka na besoin mwana ngana ko tika mwana te ya nanga boti mwana akufi atikeli nga mwana bon na tindaki ye na yebisa ki soka longwe classe aleke papa et pas petite sœur soka fandi kunati akoyiko ya lobby na matadi kuna fandi wana na te ba neve ba nièce na otangisa ba na ofutela ba classe ay na mona siko Nikita nanga au trangale so ba bisika nini wana te na lingite yaka lobby ya kozwa non ya lobby te Serge non ya lobby te yo ka pe pas nanga non te yaka lobby ya kozwa non ya lobby te lobby simbate yaka lobby ya kozwa yaka ekolo ya otanga naka na besoin na mona na ba kiasa bon son yaka lobby ya kozwa le lope na ko laxwe sikazate okomona yepete Serge ato vandi titi lobby na tongo to kabula mbeto soki kana kiteti teso to kabula mbeto to kabula to kabula papa zela na pusa na penza na tike lo espace oyo pe olala penza yo po lala na tike lo espace ya oko pusa na te obenda na dra na pesi yo pe dra na tike lo espace na pesi yo pe dra soulevez les pieds soulevez les espace yango lala bible ebenga bino ba tombeau blanchi tombeau blanchi nakati eloko te kosakana ngate omona responsable omona kosakana ngate kozwanga mabe awa ba tombeau blanchi mama leki ya Nikita Poutine mama leki ya nani ya Nikita ayeko luka nani Nikita auti matadi siko Nikita pe kuna bandeko c'est-à-dire que non la bonicho makambo jayi makambo jayi bandeko to ça la partage to ça vraiment partage parce que Nikita mama leki ayeko luka Nikita kuna saki mama leki mwana sa komi na ende mongando mwana za mongando la grande famille c'est bon. Je crois tout partager, filmer, bon partager, dessert, et ça bien vraiment. Nous sommes qui est dans le cadre de la promotion et à Belle Vie Télévision. Voilà, je vous aime, merci Nabido Nyon pour na j'aime, merci pour na commentaire, beau commenter, pour na bo landanga na privé, teto bo manaka biso nyon so na commentaire. Nikita
eza Nikita na Linda nde tokoyina na kati ya filme oyo. Nikita na Linda tokoyina na kati ya filme oyo. Mais Nikita asali mama étoile bien. Azwa mayele. Siko attendons voir. Tala siko yo engambe ya mama étoile otali siko Nikita. Bon mona makambo yango na expliquer bino l'autre fois, c'était hier hein. Na bike non, na yebi couple moko na Congo. Akena na sa mabele mama ngwa akena na sa mabele na ndenge akena sa mabele mobali atikala kana bona ndenge toza boyi bonne na kati ndako tilelo mère a parlé eteya eza babilo mususu boyo kaka boyi Poutine tango yaka na makambo c'est à la ine sina bisi bino lelo na nani na bobenga ngo nini oyo bobenga ngo nini attendez soki ba Snapchat na bino wana ndeko moko boye basengi ala bike non nazoluka muto musala e lobela parce que il y a na visibilité trop o mu camarade nanga zo senga muto musala zoluka muto musala na tiki ba contact wana boluka nga mais âge à partir de 40 à 45 aye ba kolamba aye ba payer aye azala paix propre makambango yango to koma lazy na monde yango ya réseaux sociaux tout le temps au téléphone aux yeux muto musala tozela mama étoile ndenge akodongola miso soki akoniata soki akoboma Nikita nga na bino toyebi te mais adjwa mayele nakangi parenthèse la grande famille merci naozela ba commentaire na bino na sekuna bokomela nga ba commentaire tosala débat na sekuna alors je crois la grande famille na yebisa bino ke non Papi Kader na minute oyo tellement bon ngala loba ke non Papi Kader na sepela na Papi Kader parce que loba vérité bitumba o tozala nango a na réseaux sociaux na monde ba comédien na biso ezalaka to moni wana Poutine to moni pe Silauka. Le problème avec Silauka eza ke non Silauka a fongoli chaîne na ye après Belleville télévision mais azolinga ko précipiter biloko ya koloba ke non yende parce que loko wana ezalaka bongo te ata nzambe likolo ayebi ke non muto fongola chaîne liboso eza Belleville siko pourquoi siko Silauka welelaka nde komba ezaki ya Papi Kader voulait juste alinga toujours ka ko faire voir batuko ya koloba ke non nani si la banda musala avant Belleville kandi et puis Belleville quand nazali kepa na ye mais na vitesse à makambo na siècle ya lelo na monde lelo Belleville azwa akomaki na mbauno na kofongola chaîne na kokotisa ba film kitoko et voilà biso nyonso toza sans ignorer ata président de la république ndenge zawana to kepe musika taye moko nzambe ayebi ke no muto banda c'était Belleville kandi mais pourquoi ndeko moko boye aye aolinga précipiter yende makambo nyonso ba chaye na numéro 1 mais musala ngo pe balunga te yawo ya kolakisa ne batu forme na monde lelo forme au sommet là-bas $100 lobi kuno moni muto alati kaka textuellement ya sommet peut-être na $10 alors ngala mona aka ke no makambo forme to doza ka eza makambo ko beta sous to lote lo kwa kala parce que sinon sambu ici makambo we chopie pe ba obimisa ya bango côté donc on se retrouve pli au lato wapi ndezaki komba ya Papi Kader alakisi pe capacité alakisi oyo Belleville abimisi oyo ezaki mabe na moment na bango ya théâtre oeza mabanga biloko ebele Belleville a réfectionné na okelo bakelo Belleville a bongisi musala pesi moi valeur moko na ba artiste ndezaki komba ya Papi Kader ya ko ina mutute mais ya ko faire voir batu vérité mais batu balinga kite batu balingi kaka boye sko batu musupe bakomi ko ina Papi Kader pour na vérité mo kilelinga vérité te alors to landana comme ça na ozongela bino na kotala wa muta bolingo sangisaka mais oza pe na ba problème ebele na ba collègue na yo hein. Oui na ba collègue ba yuma surtout te ngana lobi kombo ba yuma te ngana lobi na ba collègue na yo et puis ndengo za boye président Kader na biso vérité étant que mobali yo amona mobali na mondo bandi yango kala et puis ba guerre na ba ndeko ya basi ba collègue na yo est-ce que ça bien de quoi moi aussi oui ndeko moi aussi na ndeko nanga moi aussi oui tant que la caméra biso nyonso toyebi ndeti ngai sala nga pasi komona ke mwana mobali o mankaka na basi o swanaka na basi eza bien te c'est moi sini na bando rappeler ouais relation na yo eza ndenge nini na mams mama sila que je sali bambote belé toi na relation ezaka collègue c'est bon mais ça lo pena bien o lo bela mamuna ye ya bien te et ça là ou bien l'idée ta rôle ba mamba bien te ça n'est mamuni
Il y a bien été on a le baki yaye. Il n'a pas dit bomoni. Mamba bien été assis la poste de mamba bien été assis la yemora au sepelata. Nga le baka vérité. Premier ça que biso ba congolais tolingi to za na vérité te. Est-ce que ça là bien la vérité au loba pona mams ata yomoko. Mona mobali. Der amis. Obi ke bato el bosong okoza parmi na tchana parmi. Bato ba bandi comédie na réseaux sociaux. YouTube te. Ouais. Et bani ouais. Te bani bien te na lobby onde ba yebi o ba yeba ite ba yebi. Pour mususu so yo msamtu mususu. Mais réseaux sociaux oza féliciter. Mais quand on landaka bino voilà. Bino boba yaya. Biso to bimi. Nyonso to sala si bo salango. Elo ba sikezate. Biso to bimi nde mususu. Na invité son président Mouskador place à ko contredire nga. Ya sikezate. Obimi réseaux sociaux au s'imposer. Ba comédie belé pe lelo ba komi na réseaux sociaux. Parce que yo sikoyo ozo attaquer ndeko obo tournana ye bozala na ye bien asali yo côté mam sila yo mwana mobali ozo attaquer ye asali yo nini vérité nini yo koloba vérité na ngeza like ata on a lobi ke Belvia banda sila yo landa bon ya misi toke to zonga yo pona yo nani banda kasi sila mtabanda maman Belvie c'est ma maman chérie que j'aime beaucoup ayambanga sona ke Congo. Mami Sila, c'est ma maman chérie que j'aime beaucoup. Mami Irsile Pechanga, c'est ma maman. Donako Kabola maman te. Mami Metampinga, c'est ma maman chérie. Mama Kalunga, c'est ma maman. Bandeko Tuya Basi, ma maman. Karine Pala, Bango Tuba maman nanga. Je ressens na moni ndeko nanga ya mobali. Oh, osana expérience est belé, osana ba talent est belé. Ozo attaquer moi na moi si. Président ta yomoko. Na conscience. OK, boy. Botu na ngai sumamba Sila te, je m'en fous et tout. Botu na nga osuste. Un peu de respect, président. Je m'en fous. Botu na nga osuste. Il a raison. Il y a botu na kaye li susute. Parce que na bino batona bozo tuna ye bo linga koya ko mema polémique ya ko tuna ba question moko banal ya koloba keno azo sala rando azo sala guerre na sila uka. Asala ka nani guerre na sila te. Le problème est que alinga juste kaka ko kotisa batu vérité, ko yebisa batu vérité ya koloba keno. Place aussi la wele la kaisa place na été. À répondre, écoute bien, le tout n'a qu'à l'issouté. Parce que jusque là, vous comprendre l'icambouté. Naye leader na sepela kananga na babiloko na salaka ba imuni na salaka wana surtout ceux qui m'avaient beaucoup émis ça qui a oyo nenga ke neko sekisata ils ça qui ata sourire pas maman moindo na ngula. Bozo yamba mutu bozo tune kaka question ya koloba ke no rando na ndeko na esila. Ye alobi bien. Oh, biso nyonso toyebi problème na yazo lingo koti sala kati ya batuke non muto banda qui leadership encore ya chaîne eza Poutine. Pourquoi bino batu bo kokate bo ndima ngote bo linga ba chasila ici longtemps que eza yete to balo la vérité to zwa linani lokuta to chalikolo non. Il a raison de dire que non bo poser ka sous question makambo wana te parce que jusque là bozo comprendre te question nanga kutu na ko poser na auto poser loko wana te. Parce que bitumba ya bianani ya président nani soki président susu ya kato benge ka président li kambwa président nani papi Kader eza kaka keno ya kobimisa bato équivoque wana o bazo ngola tisa bato ya koloba keno si la ukanda banda chienne non siko bino bo comprendre te to yebi vérité bino bo linga ka to loba lokuta ya koloba keno si la nda banda ta bino moko na ba question wana asa na rando na si la ukate. C'est juste à Zolinga ko interpeller Sila ya koloba keno Sila oya ki okuta ki Belvie yo banda musala avant mais Belvie nda bandi makambo ya YouTube Belvie nda bandi yango boto sa ye ndelo kaka moko papi Kader alikaka batu bo comprendre ce que tant bozo ko tchel micro ya koloba keno oh non siko bino bo linga vérité te botu na kayi susute l'essentiel vérité yebani vérité tikali vérité et la vérité tikali vérité. Alors, bref, c'était au moins ça la grande famille. Beau aimer, beau partager. Et zanga wabino BBC Mpoï TV. Ceux qui n'habitent ici, moi comme ibale misato mine mitano. Ceux qui mwambe samboloto, ceux qui combien qu'on a habité. Libaku essayez seulement beau lukaka kesika ya kolimbisa mama BBC parce que eza musala ya koloba nzambe. Eza musala koloba bo limbisa. Et toujours famille libota toujours. Toza wana. Aux 2025, on essaie de changer aussi Bamakamususu. Kanenge Zalaka.
Alors, je vous aime beaucoup, Badeko. Na pesi bino déjà de voir kuna toke na ba commentaire toke ne ko bavarder likambango ezandenge nini Nikita oyo akosuka ndenge nini Davina erreur nini yango asali ya koyambaka mutu kaka boye po oza dans les besoins ozoluka OK ko zape eloko mususu Davina. Bref, c'est au moins ça. Mitali ye moko ko sibir mais ngane na moni linda oyo adaleka wana nalobi na nga kaka nalobi pona mona ki kitoko te bisous là-bas bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure dans le monde et partout au Congo, c'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.